Ngai étant à l'équipe devant ça, na ça qui émission na David Mombele. Avant na na l'équipe devant ça Arena, la défense et na bien bien. Soko ke wana ka obeti no kombo ya artiste, ata bato bana Paris ko baleka. Obeti kombo artiste na bioterie, ba bimisa au nombre. Nga nombre na tikaki, ezaki 18 200 et quelques. Tu as été plus que ça. Je te dis la vérité, na cosité. C'est Marc Tabou à lobby à cosité. Alors, Donnant combien 20 000 billets? Non, ça les a 48 000, il faut qu'il y ait 50. Les a 40 000. Expliquez-moi, Mouké. Et là, quand on a artiste na biso Kabasele. Et allez d'abord, il y a liboso, il y a perte, il y a vitesse. Vitesse, il fallait que il fallait Kabasele alanda. Na tawana, mais Kabasele a remis kolanda fali lelo. Fala kata suki, Kabasele landi. Fala la te lamba, Kabasele landi. Fala beta concert place boy. Akolanda, mais alanda place nyo sotuté. Yo etikale na pe, soko lo bibi esili, fanatique pa roya concerté. Est-ce que tu comprends ma kamnaolo? Virginie alobi ba biye sili. Kabasele na TikTok na live o asalaki. Ba tuni e question. Ba lobi kuna ba biye sili. Kabasele ye moko. Est-ce que tu landango? Na zongi sabino lisusu. Eh, ba biye na Fnac esili. Na Fnac ba biye esili, ba golo ba sombi ba biye ya Paris la défense pour les Warriors. Non. Bota bino mo. Les billets finis, na Fnac. Fais gola teki na lobano. Ba biye na Fnac esili. Tembepe esili. Là qui a Paris cloche. Hein? Fana kolo ba likambo penser na. Mais communicateur esili ba golo ba sombi ba biye ya Paris la défense pour les Warriors. Non. Bota bino mo. Les lobos omona momuté ma bena moni. Les billets finis, na Fnac. To comprendre l'ikopa na bino. Fais gola teki na lobano. Ba biye na Fnac esili. Tembepe esili. Jamais. Hein? Sobi malroi ba pumba, ba timo. Parce que aux ana vidéo de Soloba qui fallait ça numéro 1. Likola ko foto ba mbonga ba promotion. Okoma ko boyango. Mais ce que yo lisusu zongi lisusu, oye ko revenir lisusu. Na makambo fali numéro 1. Azapeka numéro 1 te Marc Tabou ya ozono kito vanda. Fallait ça numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Azaka numéro 1 te. Corgé yango Marc Tabou. Vérité bokomi ko bomba ko loba vérité lelo pozo banga. Sans le but vérité soi-disant on niquait carrière. Non. Nena insimino que sans ba vérité on niquait carrière na. Non. Popolipo. Koko ba warrior, Jerry Kobetox, 207 de la presse, Koko ba warrior, yeyo Popolipo. Merci beaucoup Nabino, tout bozolanda, Jerry Kobetox, Koko ba warrior, na monde entier. Merci beaucoup pour la confiance Nabino, bozolana soke information koti, bolingaraboye ba à travers P, Jerry Kobetox, Koko ba warrior, buka mona buka kukila, betuni ba ou différence yena alors ba warrior na ba mourir à la bonne musique. En tout cas les loto yeko solo la vite fait parce que ma solo ya musique na biso bandeko belé bazoko tango na loyenge bandeko belé bazoko ta ma solo musique na loyenge. Alors faut to recadrer ka bango, faut ba yeko so ba kiti ba vandawa musique na biso to lingi lokuta te to lingi bo solo na musique s'il vous plaît. Tolingi bosolo na musique, tolingi vérité na musique, tolingi empire ya makionate. Merci beaucoup Nabino, tout bosolo na biso na Vision Plus Télévision. Bon continuer toujours copier sa chaîne yo. Confiance, Vision Plus Télévision. Jerry Kobetox yeyo 207 de la presse, papa kuluta famille bota. Koko ba warrior na kati ya Vision Plus Télévision.
et puis na bosani te na pesi ba abonné nyonso bana membre nyonso ya Vision Plus Télévision en commençant par Yemoko Bela Dinganga masa na ngai azana idéologie azana impact et na bosani te maman pasteur Titi la source maman ya mabondeli Jéricho Betok ça kolela Jéricho Betok se plaira sans oublier maître de maîtres Oni britannique Serge Lukemba ozana impact wana idéologie papa maître Serge Lukemba Oni britannique totele madi tozaka na ye donc bambote belé na sœur nanga Chantal Bomolo bokila lokondo bambote belé na maman nene Tamadinda Adjo bambote belé na sœur nanga Mireille Lafine sans oublier Miss Mamicho na Monaco bola mweleke belé alors lelo jour J-1 lobby déjà samedi le 16 Fally Ipupa so beta na salle les dômes ah to solo belasco actualité musicale même si nazako ko ba warrior je dois parler na ba musicien tout mais na ko lobaka ka vérité au boy vérité buzoki saka lokute bomaka alors ba février na ba kabaselwa et talibino soki boy vérité biso to lobaka vérité alors Fally Ipupa lobby samedi akobeta na salle les dômes na Marseille di Chassel Mbemba demi-die oza wapi alors nenge masolo ekendeli na nenge ya mpiri ya makionate na nenge ya lukutate Fally Ipupa tikali na quelques billets pour asala sold out Fally Ipupa tikali na quelques billets pour asala sold out parce que concert ya Fally Ipupa ya Marseille Fally Ipupa yemoko déjà asala ki promotion parce que ngana loba à chaque fois au-delà de tout ba chroniqueur ba chroni maman ba chroni papa ba loba mais aura ya musicien de faut te ka ba billet aura ya musicien faut te ka ba billet to boite marketing ezalaka ba chroni maman ba chroni papa ba jalelo to ko ça la promotion ya concert mais oui to boite mais aura ya musicien Fally lelo secret nezanini musique na ye to Fally Ipupa aura na ye excusez aura na ye nem to sala ke soka che date ba tu faut ba landa parce que aura ya Fally nem to sala alors lelo toza déjà vendredi le 15 lobby salle les dômes et kozala tout fait tout flamme c'est le Congo qui gagne parce que Fally Ipupa quelques billets comme te tikali asko nga na robenga warrior ko botikali ngaye warrior yeba ke ba billet tikali ka mukie billet tikali mukie o raté spectacle o kozala lobby yo rataka nyonso komba lina forema notala te francophonie ozala te Marseille ya Fally Ipupa so ozala te warrior amoureux à la bonne musique. Donc, quelques billets etikali na ebisi bino ba warrior concert wana to spectacle wana Fally Ipupa prépara ki yango déjà na Kinshasa na groupe d'accompagnement ne mobimba na équipe ne mobimba boyebi à chaque fois Fally soka beti concert nenge makambo ezalaka Fally soka iye na mboka na ko beta concert bomona ndenge makambo nyonso to ekomaka sai alors lobby ko inda mabe biso tout kozala en ligne biso tout kozala na ba live total nenge numéro 1 ya musique ya Congo Marc Tabu akokite Marc Tabu botika rappel hypocrisie botangi banchik botika ya moko boso bimalwa ba pumba ba timo parce que osana vidéo de so loba ke Fally za numéro 1 likola ko futo ba mbonga ba promotion okoma ko boyango parce que yo lisusu zongi lisusu oye ko revenir lisusu na makambo Fally numéro 1 azapeka numéro 1 te Marc Tabu ya ozona kito vanda Fally za numéro 1 2 3 4 5 6 7 8 azaka numéro 1 te Corgé yango Marc Tabu
Vérité, ko bomba koloba vérité lelo, poso banga. Sans le vérité, soi-disant, on nique carrière. Non! Non, non, que sans la vérité, on nique carrière. Non, non. Le kouta ne on nique carrière na yo. Si on tali la plupart, il y a ba kroni maman, ba kroni papa, ba nika carrière na bango. Oh, ba ça rappelle na kabasele. Leti ba Virginie, ba Marlène Kassanga. Et na ndenga yo moko pe Maritabu. Bon nika ba carrière na bino mais ta eza nanu. Bo zonga na bo solo. Bo solo na musique. Bolo ba vérité. Na Congo lelo na zo teka drapeau ya Congo valablement. Et puis artiste résident à Kinshasa. Boche la biso Gim cité. Pour attaper Gim Sango. Hier on représenté Congo te que Fali. Na débon. On va représenter Congo ko le ka Fali. Ata Gim sona bolenga kana lelo on représenter Congo te. Fali muto représenter Congo na minute oyo. Kim Sazola la ba pongi a fini kadra munene fala so beta ba concert et belé 2022, 2023, 2024. Kim Sana nombre de concerts a beti ko le ka fali. Ana ngota. Mais ba congolais Nicolas mutema mabe bo tinga makaka. Congolais le roi mutasaka na succès, bo tinga makaka na succès wana. Bozo banga ko lo ba vérité pour na fali. Fali lelo aza modèle. Et puis, les fanatiques, oh, bah, boya haka fali ya ba musicien congolais, oh, bah, ça a na Congo. N'a voyagé qui na Brazzaville. Na koute na ba Golo zone dimana bi, mais oui, Fali c'est le numéro 1 en musique na biso, même si je suis Golo. Mais na habité congolais, bah, résident en Kinshasa, tu na ba mboka moko boye. Sur base de quoi? Fali maramwa zo sala, bo bafoué effort zo sala. Boya ko mesurer na mutu moko boye tant fala zo ke no beta ba concert na ba combattant ba moto zo pela ya zo rofler na bova a fini ki drame nene ba zo lambele biloko azo li azo ke lengi fallait abundi po na musique lelo ba ser lo mbongo ba kobi koloba Moïse mbi etobi ki alobi anga ba aboyinde ko a se méfier na ko tanga kombo tout le monde lelo azo mona ke fali lelo tous les concerts, même Kabassé, les Tchakobet a concerné en 2025. Comme on a dit, merci Fali. Merci Fali parce que Ezaki na mutumoko a Ozaki. A Bundaki na ba combattant. Wana yé a son ronflé na bonfa. Alors, Toroki Kotika effort au Fala salité la musique. Bino boya kolobake. Fala c'est l'autre côté. Fali kuto nini. Belle voix de Kabasele, belle voix na banzembo lingala. Chanson ni oyo belle voix na ngoya français, oyo bino ba fanatique na eboko yemba ndenge falaza na ba 8e merveille. Ndenge falaza na ba suite live. Ndenge falaza na ba afsana. Est-ce que musicien na bino ya belle voix Kabasele Ana chanson ya français, oh yeza la succès, oh yeko bétissé concert sans communauté na biso ya. Bana ba type, so na tcheka basel bon mona peut-être mouté mabe, ba misé congolais lelo, a bête concert sans communauté na biso. Ah oyema banzemu ni. Lingala makasho boye ba yemba na banzemu 9 minutes lingala na lingala. Parce que fallait pas yemba banzemu lingala. Mais lingala ngosko ya ndenge nini lingala ki lelo oyo gabonais même na haïtien malgache togolais tchadien akoyembango italien akoyembango italien akoyembango mais lingala wana kaka obino boyemba wana tala boana impact te boana idéologie te faline ana impact ana idéologie. Alors première sujet te ngato lo belangwana les warriors en tout cas Marseille est à lobby. Na ba salle o fallait sali tourner, o sala tourner au sco ya province. Na koya a soka silisa on a programmé, malgré na ba na programme na Stade de France. Mais na lobi na tourner na nou ya ba province o to la province ni ne gagner. Marseille mu te gagner, Lille mu te gagner. Nantes mu te gagner. Na 3 provinces wana. Na la posa
natana mona batu ya Lille bolakisa ke Marseille a gagné bino lobité bandeko na biso ya Nantes bolakisa ke Lille ko gagné bino te Marseille pe ko gagné bino te. Alors Lille na Nantes bo continuer bo somba ba billet parce que Marseille quelques billets et quelques poussière ya mouké. Voilà. Je crois bien parti il a fallu poupa yango wana. Alors lelo na yeko lobela likambu ya biso bandeko oyo tozo ça la communication ya ba artiste. Lelo bota la communication ya Fali, bota la communication ya muto bochaka deuxième après Fali. Selon bino tant bo vanda na ba coin nde bo sala classement après Fali eza Kabasele. Alors, bota la communication ya Kabasele, je parle na bato yo baza bajalelo. Bato yo baza parce que Fali jusque là à présenter ba communicateur te. Mais Fali za na baleki na ye o ba benga baleki yaya azana bajalelo lokwa ba biso ana ba fudi roi ana ba warrior basala pe communication ya Fali. Ndenge mona Kabasele yekutu ba asaku au moins kutu asaka ba communicateur officiel. Asaka ba communicateur officiel. Fana ko lo balikambo azo penser na mutu mais communicateur te. Alors tala sikoyo entourage ya bato baso entourer artiste. Lelo bozo mona mo muté ma bena moni soit disant communicateur na moi commune comprendre to comprendre likopa na bino. Na ngambu ya Fali bako sa likopa te pour artiste mise moi zo beta salle abeta ya ngote jamais. To basala manigance moko boye to el main noir nenge bolo bakate et ça la maté. Et loko zo boma artiste oyo Kabasele bo fongola mato iboyo kanga bien. Lelo na so expliquer moi muke et loko zo boma artiste na biso Kabasele. Ezali d'abord ya liboso ezali perte ya vitesse. Vitesse oyo fallait akendaka na akendaki nango. Il fallait Kabasele alanda. Na tawana mais Kabasele akomi kolanda Fali lelo. Fala kata suki Kabasele alandi. Fala la te lamba Kabasele alandi. Fala beta concert place boy. Akolanda mais alanda place nyoso touté. Po ba IJ Arena ezana au devoir na ye ba Ovo Wembley ba salle Apollo ba Cor Arena moi makamwe belé ba concert belé ba stade na Afrique Kabasele azana ba devoir ebelé mais tala tangu aye kolanda Fali Fali a lobby to teka culture na biso to sala featuring. Les Américains sont au Taliban, même les Nigériens, ils vivent dans le featuring. Musique, ils sont dans le featuring. Ils sont forts à sali featuring. Ils sont moi c'est. Force na force, ils sali featuring. Alors, Fali Poupa, tant pesaki Kabasele. Parce que, azande ko ya génération na ye, il fallait sauver. Parce que fallait ça des carrières. Carrière na ye moko, na carrière oyo a sauvé nango Kabasele. Prévané Fali lelo asa artiste oyo ya 5e génération a oza abima lelo impoli et lelo le bimisa Fali lelo impoli pour fala tondi sa stade de martyr pour fala longola devoir wana yango ba vie belé ba inae. Or que après Kester mené ya kobeta na stade de martyr muto liboso bato ba kobeta na sima wana baloba kutu ke ba leki Kester asilikate et bima manque respect. Mais na Fali bima manque respect parce que Fali lelo sa makambu koleka bango. Tout le monde a ligne tiré Fali. Kabasele perte de vitesse, Kabasele lui-même a sa problème, entourage problème. Yango no somona Kabasele makamneza tantôt plutôt. Pourquoi bolinga boko sabato? Fali a outi ko reporter ba concert atali ba pété na yete. Amoni ke loko wana esimbate na nini na niveau ya administration ya makambu ya ba visa ya boy koza visa touristique alingi visa de travail parce que même ba joueur bazaka en Angleterre ba travailler kana ba visa de travail bazali ya mboka wana te bo se documenter ko boni makanisa d'artilo
bosimi ba téléphone Android boy. Alors Kabasele bato bazo communiquer, ba communiquer ma be pona ye et puis yé personne di mabilo a bongo. Vous pensez que Ndombolino wana soka zalaki pa ya fali. Ba bêtise no so publier na page ne wana nga bando publier. Bato ebele ba kenda pa ya Kabasele pour ba mona kuna za nango marché central. Kuna za nango pousa mbese bana bali matembele. Kuna za nango désordre. Buka lokuta po lo kumu ya artiste mata. Vous croyez que mutu ko Ndombolino pour na yé alobaka ba considérer yé pour na yé ne mtateka image ya ba artiste abandi page wana lelote. Boy bisanga jeune talent ni Ndombolino a produisa a tia na page ne affaire propulsa yi. Azate aliaka na kombo ba artiste. Siko yebi saka mutu kwa Ndombolino soko azalaki pa ya fali. Angasa ba bêtise o parce que Ndombolino mutu yela biso makambu oyo communication ya mabe. Bokoki pe ko sala communication mabe pour na concert na bino bo bebisi makambu nyonso. Prévaner Ndombolino aloba tangu ba lancer ouverture à billetterie Ndombolino aloba ke ba teka 25 000 billets. Ndombolino voilà Ndombolino et si le roi Ndombolino azobaka ba Gaulois azobaka na ye moko Kabasele et si ba communicateur ba komi koloba ya to teki 25 000 billets kutu ndenge za awa soki to teki lisusu ba billets et sili bazo tia double Paris la défense to mona yango na internet ça to pusani to komi koyoka lisolo ya sold out elinge salama na Paris la défense wana kaka ba communicateur ya Kabasele oyo ye aponana na bango basaka ba bêtise ba bibisa image ya musique ya Congo bakomi ko sala na ba photoshop ya sali boye na boye bakomi ko sala ba biloko mo boye leloyo Ndombolino alobaki 25 000 to pusani sold out Gauthier Sey oyo azali entourage ya Kabasele na ko benga ya entourage ya Kabasele parce que ba poussa ye ba ndima ye ba mema ye poto lelo Gauthier Sey ya ebisi biso ba teki déjà au moins 30 000 places sikoyo Ndombolino azolo ba teki 30 000 places et 25 000 places na moment ba fongola ki ouverture ya billetterie to pousa di mouke sold out to pousa di mouke Gauthier Sey alobi 30 000 bino mosko bo fongola mato iboyoka Virginie Manganga yeko sala vidéo mo boye ayeko loba ke ba warrior en tout cas ba golo ba l'équipe bino na somo ba billet sili sold out Virginie Manganga ici les paroles s'envolent les vidéos restent na ebité pour eux ça biso que ezaki communication azo sala pour abenga batu ba soma ba billet mais au moment où bino boloba ke ba billet sili tangu yozo ebisa fanatique ke billet sili parce que fali nenga beta Marseille lobby lelo na autant de billets autotikali nango beaucoup on appelle communicateur moi ya fali abimia lobby que tout ça il sold out et puis tant à lobby ngo bongo ba communicateur presque tout ba landi ba lobby ngo mais jusque là Marseille a fallu ba lobby sold out té mais to occupé ko loba sold out parce que poussière ba billet tikali mais pourquoi pas to zo loba ngo parce que to lingi désordre té quelques billets tikali na pe soko lobby billet sili fanatique pas roya concerté est-ce que tu comprends ma kamna lo Virginie a lobby ba billet sili Kabasele na TikTok na live o asalaki ba tuni e question ba lobby kuna ba billet sili Kabasele ye moko est-ce que toko landango na zongi sabino lisusu Virginie ye ba billet na Fnac esili na Fnac ba billet sili ba Gaulois ba sombi ba billet ya Paris la défense pour les Warriors non bota bino mo les billets finis na Fnac la teki na lobano ba billet na Fnac esili tembepe esili Fnac ya Paris hein
Il n'y a pas Fnac Babi Ezati. Waouh! Pour une première dans l'histoire de la musique congolaise. Moi, Gims a soutenu Ferreté Ndene. Gims a soutenu les premiers. Sikoyo, Virginie Aza Gauloise soi-disant. Mais Gauloise Aza Gauloise chroniqueuse. Aza pe entourage ya Kabasele. Tango azolo baboye. Kabasele yemo kwa contredire ye. Makam oyo ba osala oyo pas fali déjà salama. Il y a contradiction makasi parce que au juste Virginie Ndombolino Gauthier Sey yemo kwa Kabasele nani siko azolo ba vérité. Sort nango yango tomoni lelo Marc Tabou abimi. Marc Tabou batebele bazo condamné. Marc Tabou abimi. Siko lelo Marc Tabou abimi pe na tourner après yemoko Kabasele ko confirmer ba billet zali ko boma actualité oyo batu bazoloba parce que ba Virginie bazora makamu oyo terre à terre o ba Gaulois ya ba fanatique pour fanatique azala ndenge na gérer makamu bango ba ya ko confirmer on na TV yango moni Virginie héritier bisaka avant tout na question tanga ba makambo komi bien ko so makambo lokoti na balabala te oyela na émission c'est ça oh lelo baso salela Kabasele o apona na bango alors tant Marc Tabou abimi na moni batu mususu ba Gaulois mususu ba ko finga Marc Tabou siko bozonga na sima botala siko nyoso tonga na ebisi bino oyo bolo ba keza ndenge na biso to evoluera bongo eza désordre oui toboite Kabasele akobetane Paris la défense wana asali sold out asa musicien mais avec kutu na koya wana na koya expliquer bino dernière ligne après sikoyo Gauthier Mascotte producteur Franck Stemay ayambi une émission Gauthier Mascotte avant na poto et Franck Stemay na plateau na ye Franck Stemay moi je ne pense pas que téléphone à Rocky Kokota na Paris la défense c'était pourquoi les autres sont baby ça chronique to baby ça comment on appelle communication Toyoka c'est Marc Aobi concert à Ferré a menacé alors que Ferré il s'était qui au moins c'est ton 5% de billets naïe ça dit que Azan a plus de 25 000 billets vendus dans ce cas de Namouké et cause à la moins de 15 000 n'a pas la défense arena pour ça il y a 40 000 places mais tout le monde c'est un Marc Tabou qui a sali la révélation que ce Gaulois va son billet le plus vite c'était concert on est aux annulé aux producteurs au travail d'un artiste mingi koyoka une telle nouvelle ko réagir dernier siko ngai tant l'équipe devant ça na cela qui émission na David Mombele avant ya na l'équipe devant salle arena la défense et na bien soko ke wana ka obeti no kombo ya artiste ata bato bana Paris ko baleka obeti kombo artiste na bioterie ba obimisa au nombre na tikaki ezaki 18 200 quelques. Plus que ça. Je te dis la vérité na cosité c'est Marc Tabou à lobby à cosité alors donnant combien 20 000 billets ça les a 48 000 et qui vient à 50 déjà 40 000 et qui est à 48 000 ça veut dire qu'il y a 48 000 format au fallait mettre les format 48 000 il y a 40 000 et kenda na bien kenda 48 000 format obsolète format 40 000 batika ba 8 000 ba 6 000 places au cas où ba bazé belé na kati ba ka ba maladie mutako ko ya tension ba hypertension ba maladie ba problème ba ko zo place moko ba tie bango wana au cas où éboulement pe ko sala on souhaite pas yango batika ba vidéo wana ma vidéo wana ba to ba vanda oyo ba okima o ba ko bikape mais ezala ngona noa na évité pourquoi bato baza pressé il y a à 18 000 ils ont déjà peine en ébélé mais bango tout ba communautaire ba teka plus de 25 000 bon au moins internet koko c'est ça mingi fan koko ça eza tourner bon ba ko ça pour année ba émission ni bosala ba boye yo yebi ki ba émission vérité so ba chayo détective ba cheo pena ba ju ba cheo moko na tolo na libela gauche ba cheo moko na mbunzu
batie moko na musapi kangi yo babe Frank Loba okobi malamu mususu na 110 ya kokosa donc ata 0,1% ya vérité ezate na YouTube ndenge ezalaka boye parce que oyebi ti oyambaka bato na kitu na vendre il y a beaucoup de gens qui parlent balokuta mais tellement ezaka apesa elengi émission etalema ya beta loba mais il y a trop de choses. Faire un ta famille billet. Teme na lekaki. Yo pe tinda mutu. Okenda à Paris, tu ta petit no moko kena biotere a filmer penza. Ezate que pour ngande na lobby mais marque ta opeli ka lobby ça solo. Mais ça l'attention te. Ça l'attention te. Et cause à l'annulé. Voilà. Wana producteur Gauthier Mascotte devant face à face na Frank Stemai. Gauthier Mascotte à lobby tant azaki na poto azoya kin azaki na Paris la Défense atali nombre de billets vendus 18 000 billets vendus. Wana déjà Virginia Ibibiso sold out. Wana déjà Gauthier c'est Ibibiso 30 000 billets vendus. Wana déjà Ndomolino a Ibibiso 25 000 billets vendus. Ceux qui na 24 heures, ceux qui na 48 heures. Qui dit mieux? C'est l'empire de Makiona. Moi, j'ai dit aujourd'hui, Kabasele, ceux qui ont évolué, parce que problème est dans Yemoko et puis dans l'entourage. Quel désordre! Quel désordre! Non, non, parce que vérité. Gauthier Mascotte, Azo Lukapeka a visa pour outil poto. Azan a problème n'a fait. Azan a problème n'a Kabasele. Alors, Frank Stemai a contredit Gauthier Mascotte, bisoto yebi bateki déjà 25 000 billets. Mais Frank Stemai, ils ont téléphone quota. Toi tu as fait émission elengi. Oui, mais émission so e komi pe bokomi ko lakisa mutu vérité na plateau, le côté aussi là. Ou soit bozota ka ba abonné, bozala ba abonné mo boye, ba lingala bango le kuta. Et puis Gauthier producteur Gauthier Mascotte a lobby yango. Natalaka na plateau na bato belé ba yaka kosa lokuta. La plupart ya bato ba yaka kosa lokuta na plateau ya Frank Stemai. Je pèse mes mots, ce sont des Gaulois. Prévenez moi na gouvé ayaka kosa lokuta. Tracy Yeleza ayaka kosa biso a confirmé que ba concert oyo atanga tanga ba kombo. O ti lelo ba tiango na programme te ba publier ngote. La plupart des gens au bakosa na plateau ya Frank Stemai, ce sont des Gaulois. Bozo boma kiltir na biso. Et le bina ngota Ibrator Mpiana, ya le Mbozi. Ba chroniqueur boy de yango moninga na boka na baga na koma na jalelo parce que to baby c'est chronique. Na ça na problème na Frank Stemai te mais na ça na problème na ba nekodo so bo saka be miso bo simba micro lelo. Mouta zo kosa na plateau oza na Google wana. Alors, si on a moutou à Frank Stemai 25 000 billets, na moutou ya Gauthier Mascotte producteur ou à outil poto 18 000 billets. Parce qu'on a solo babo solo na musique. Et après si Marc Tabou raison par rapport à Makambo à lobby, par rapport à vendre sa billet et ça ya kolala. C'est comme pourquoi bon ça la contradiction binomo bwana posa ba fanatique na binomo somba ba billet na binoté. Parce que bozo zoba bango biloko boye na est victime chez Fali pour pas ekoki ko sala maté. Jamais. Et ko sala maté communication ma beboy. Communication bozo désorienté ba fanatique. Sort nango yango lelo bo ti boko le la main noire. Si vous avez sa main noire dans le Paris la Défense, et puis, na minute, vous avez kosa, concert est comme pene à 75%. Pour nous la sold out, même France Stemai à l'Obiang. Est-ce que vous avez rappelé Bino? Vous avez que concert, il y avait Nabiso Kouloutou, Nabiso Ouazé, quoi. Avant de reporter yango. Boyebi ke ba publier ka nini ya épuisé. Mais lobby nango ba reporter concert. Et ça passe pona quand empire ya makiona oyo, empire de la haine. Likolo bolinga bo sali sa mutu makamuka aleta ko mafali. Bo sala ba bêtise makasi. Bozo sala ba bêtise makasi.
ndeko na nga France Tema en tout cas lelo na yelaki yo te oza mutu na nga oyebi mutu na nga kati mutu na nga kala ndeko na nga bilo biso na bemission kolekisa yango te kointervenir te oyebi maniki aleka na émission na aloba Seni Dion akufa oyebi olekisa yango bongo France Tema oyebi kolekisa yango bongo soko oyebi te bato ebele na commentaire bakritika o makasi plateau neza kitoko oza munene obandi musala lelo te mais eloko moko nde mutu ebwaka mutu na libulu po bato bamonaki oyo mutu a chance eloko pamba mais moi je connais nayebi yo bien outi na télé claire et puis bakongo mikili ndeko na nga bongisa musala et puis okomosala débat na producteur na mutu azaka na poto afanda na poto yo mo po kenda poto yo yebi teke na basale nyonso tu batikaka baespace pona en cas de débordement to en cas de mouvement moko boye mutu akwei mutu asali boye siko mwana poto sikoa komi koexplike Frank Tema Paris la défense et bon Frank Tema oyebi teke Paris la défense ekomaka ye kutu abi 48 000 Paris la défense ekomaka ti 50 000 place bato bakoti pena 50 000 Paris la défense onomonaka wana ezali ekomaka stade ya Rikibi peut-être na ba concert ba débordement ezalaka te na ba match mosusu mpe ba débordement ezalaka et voir même na concert toza na artiste moko asali 45 000 places na Paris la défense France Tema il faut yeba yango je crois bien ça française la fille asa française France Tema oyebi te que Paris la défense ekomaka 45 000 48 000 places bandeko na ngai to se documenter et ça la bien bino bato botika na micro bo se documenter et ça la bien biloko aboye so ibokanisaka esukaka na communauté na biso mais ebimaka mpe libanda biloko esopaka biso sale wana fala betango na format 40 000 places yango asala 40 000 places Burna Boy abetango na format 40 000 places ou ceux qui plus de 40 000 places même 50 100 abetango na format ya au-delà asala 37 000 places yaya totika obebisa musala ko ya moninga na bwaka na nga baga na bwaka na nga koyamba batu tozokota na empire ya makiona bino boza bapandisango kokota na empire ya makiona te yango moni invité na alobi bato ebele bakosaka na plateau otikaka bango kaka po che eleka kaka bato batala kaka donc c'est pas bien alors yango moni na ye koloba sikoyo Kabasele na bato na ye botika koloba ke entourage ya Kabasele eza mabe te ye moko nde mutu aza problème ye moko nde problème pourquoi pourquoi ba warrior alobi ye moko problème parce que aza na perte de vitesse omoni mutu aza na perte de vitesse ata azwi entourage ya ba manager a ndenge nini c'est fini ce qui vitesse ezali soute ata bazweli o manager a Michael Jackson omoni Kabasele ndenge azana bakopesa Michael manager a Michael Jackson aoleka falite tant qu'il y a na perte de vitesse déjà et puis ça na complexe c'est fini. Si on a bengi skoyo bateau botindaki Kabasele abeta Paris la défense o eza question boko melanga ba commentaire bo benga pe na privé mais sauf que ko finga ngate na mona papa na biso na mona mama na biso so finginga en tout cas na privé to sala ngo kitoko jusque là tebi batu babeta ba Paris la défense mais ko banda Paris la défense oyo Burna Boy abeta ki Ser na biso française a beta ki 50 cents 50 sa beta ki fallait beta ki Kabasele azala kwa 5e artiste azo beta Paris la défense 5e artiste siko nazo tuna batu oyo jour batiaka date ya Paris la défense ya Kabasele obo pesa ki motivation obo zolo ba jusque là mobondo na 4 artistes on va bêti Paris la défense sur le plan artistique. Moi je parle pas sur le plan bandaku, sur le plan
Moi, si nini aleki na kitoko, je parle de sur le plan artistique. Tobani na 50 ans. Burna Boy, ser na biso française wana na Fali. Na 4 artistes au kabasela l'équipe artiste nini. Et ça question pour un champion. Pour motivation bozaki na ngao ke no beta. Omoni musique le loza kwa bali. Bo ke ne championnat bozana 9 nini. Bo ke ne championnat bozana gardien nini. Bo ke ne championnat bozana 6 nini, milieu du terrain nini. Bo ana 8 nini, bo ana 3 nini, bo ana 2 nini. Tout ça compte. Bozana moment ya ko tatonete. Ata balobi championnat ngweza ya kalembele mais ça championnat. To tchango ba Ligue des Champions, to tchango ba mondialité. Si quand on comme ici Paris la défense, top baka que Paris la défense c'est la Coupe du monde. Il y a musique parce que ministère sera bêti na Paris la défense, à sali plaît, a commis histoire na monde parce que Paris la défense est la deuxième salle na monde. Et la première salle na Europe. Na capacité. Donc, championnat, on est un championnat d'Afrique. Paris la défense est un championnat d'Afrique. Mais, c'est un championnat du monde. Si vous avez un artiste, c'est la Kabasele. Vous êtes incapable, il y a type de français, vous pouvez réunir la communauté africaine, la communauté européenne. Et bien, il y a Paris la défense, à Nangote, pour motiver à Paris la défense. À l'équipe 4 artistes. Il fallait qu'il y ait qui Paris la défense. À ce qu'il y a un tube, il y a calaté. À compter qu'il y a droit chemeté. À compter qu'il y a droit chemeté. Et puis, musique, dans l'Afrique, et un musique, le roi a 50 cents. Parce que 50 cents, donc, on a 50 cents, ça y est un tube. Comme mesurer un Américain à Congolais. Comme mekate, comme mekakoutouté. Burna Boy qui Paris la défense à Anabatib actuellement. Ser na biso bete qui Paris la défense à Anabatib. Fali Poupa aya qui Paris la défense. Na album na ye Formule 7. Na album na ye Formule 7 ainsi que ba album ba nzembu ya ba français o ya yemba yemba o tilelo ezabatib tilelo zo beta. Quand tu as monté maintenant dans banzem on a barre pour mettre des problèmes. Na communauté africaine pour mettre des problèmes. Tu as monté maintenant dans banzem on ezo beta. Ateza ya kalame beta kakaka. Parce que tout le monde a ba oué rançon. Ba hélicoptère. So tali a beta concert mo dernièrement ba senga e chanson wana. Ezanzembo kala mais ba senga yango po ni po e beta kati lelo. Côté à Kenya Gobeta wana. Si go yebi sanga kabasele azo kende Paris la défense o eza analyse a mutema mabete. Nzemuni naza nango o ezali comment on appelle mixte. Eza na moi métissage. Communauté nyo surtout ya monde érotique ko se retrouver. Ana nzemuni o eza na succès et un impact ana nzemuni. Bozo tindaye, bo tiaye na erreur. Ba force à natirte. Émission de monsieur Silile, la question na tuni yangwana. Alors, bateau bozo continuer bo lobake, kabase la sali sold out. Kabase la zo ke ne peut mener sold out et talibino bo sa la communication mabe et talibino. Chez nous pas fali bilo kwana elekate. Tozo ke ne sold out. Boza déjà na combien de pourcents? Boa d'ailleurs combien de pourcents beauté qui va billet pourcentage beauté qui va billet parce que pas ya fallu to ko balelo Marseille ezo ke na sold out oui quelques poussières ba billet mais ko loba ke ba billet sili oh et lobami tina artiste e moko ya contredire ango. Je crois que il y a une différence entre Fali Poupa. Fali Poupa, c'est le musicien le mieux organisé. Collègue a misé dans ce Congo. Même dans le Congo, il y a un organisé pour les Kabiso. Asa un manager, ou azali fiable, ba manager ou azali fiable, asa na administration, asa na comité, ou azali ezo sala musala.
toza batu fala ko za la berere mo eloko mo salami artiste international pe biloko zo salama te artiste international pe bon mo ba kwak et salamaka donc c'est un peu ça merci beaucoup totika libino débat na 4 artistes on va beta Paris la défense actuellement sur le plan artistique sur le plan artistique nze munini oyo kabasela za nango koleka 4 artistes wana et ça succès oyo kozwa ora na ebenda batu baya soki bocha mutema na mobondo lokola bino boloba mobondo gabonais ebi mobondo te ivoirien ebi mobondo te sénégalais ayebi mobondo te tchadien ayebi mobondo te batu nyonso bomonaka mwindu na concert afali ezaka ba congolais te ba béninois bazali ba kenyien bazali ba angolais bazali ba brazzavillois bazali ba gabonais bazali ba camerounais bazali ezaka ba congolais te. Alors, l'artiste, c'est la mission pour ça, erreur, ta musique, il y a communauté. Point barre. Voilà, merci beaucoup, Nabino tout. Ceux qui vont ça, la sold out, c'est le Congo qui gagne. Moutoua mouté à ma bé Nabinoté. Mais on a dit que ça, faux communication, oyo lelo. Et pourtant, Koutou, artiste, c'est un bête qui stade de martyr. Boloba qui a ressuscité qui. Mais lelo, tu habites ceux qui a ressuscité kaka. Comment Moutako a ressuscité après son al suna tombeau? Otimbela, bozala maïli. To sunga musique na biso. Yolo bela fali, sunga fali. Yolo bela faire sunga ye. Quoi la ba faux communication, le quoi ba ndomolino te, le quoi ba Gauthier c'est été ba Virginie Manganga te. Preuve ane era kuta lemba. Era lemba na e. Comme ça la communication. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Nabino tout bolanda kinga na Vision Plus télévision, ceux qui m'ont dit que alinga sala débat na tige oyo, aza communicateur aya. To sala débat to l'axina ba fait. Merci beaucoup na bino tout, merci beaucoup na maman pasteur Titi la source, merci beaucoup na maître Serge Lukemba Oni britannique totelema. Bambote na ebele, merci beaucoup na Daninzi la kenda bibela ninganga Daninzi la kenda. Merci beaucoup na tous les warriors nebo salaki wana. Pour na resomba ba billet à Marseille quelques poussières etikali warrior oyo za na province mususu kenembang na Fnac kenembang soma ba billet parce que chez biso était kamaka na ba restaurant na ba nganda te na ba salon de coiffure te kene soma ba billet et kosala tokoso yo wapi. Merci beaucoup na sœur nanga Chantal Bomolo ya nanga motema. Merci beaucoup na Mireille Lafine Bardot T36. Merci beaucoup na sœur nanga maman nanga ya motema. Maman Nenette Tamadinda Adjo, maman Pasteur Titi la source, na Bandelio Lissusu, na Bossanité les Warriors 2.0, maman Etika Songo, triple brassard, papa Koko Lomboto, papa Gianni, et sans oublier la reine de Saba, maman Nene Adams. Maman Nene Adams, la personne Bambote Belé, Bibi Chiesanga, bébé c'est Bambote Belé, faire gagner la merveille, Bambote Nayo, y a Irène Bonpetit, maman Jeannette Bonpetit, na Bossanité. Directeur Nabiso Edi Badia Tayanana Boduga na Bossanité Ngaye Cyprien Anjolo gagné bango di Koko ba Warrior gagné bango Cyprien Anjolo gagné bango Ejiki Tenge Mokonzi Manon Lubaki Vanessa Ngaye Koko dilation opérationnelle bambo tene belé na Bossanité Kolutu Nangai fiston coloqué Zapatero l'intelligence et la sagesse Ivan Narande Panaye. Merci beaucoup Soule Kauka Pazuzu Nazole la rara honorable Misapa Pembe entrepreneur Talape Kotoyo, Koko ba Warrior, Jerry Kobetox yeyo. Voilà, merci beaucoup Nabino tout. Tokutani l'émission ko ya boke ça sko débat. Boke no ça la débat et puis bo pesa la réponse, il y a 4 artistes et oyo ba beta Paris la défense. Kabase la likinani. Ciao.